Bino bandeko bakongomani o penza bosili bakwa kolanda biso ndenge na bisaki bino te na cadre ya kofouiller toujours information toza awa sur le terrain na source elongo na mwana mboka o tobengi pasteur Michael na lopoto o na anglais waka Michael ba na lingala Michael pasteur Michael oboko toza na ye awa elongo na bino bandeko toye ko découvrir esika eye asali te ba sokola mituka atemwe esika moko ya détente ya kimia sécurité makasi donc moi ba yibata yo o eloko mutuka ebungaki te bato ba rotobola pinete nde tomona bana balabala ako sokolola mutuka toboli ne po mo ke koluka susu ko pia mbonga ke koluka loko ado awa eza boete sécurité loko no robunga te eza vraiment ba condition ndenge tomona ya poto malgré ça na Congo. Mais kasi mwana mboka motuna biso ezali nini oyo penza esali te oya na mboka osala eloko ya boye. En tout cas nazana premièrement na esengo ya koya ko répondre na mituna ya mituna na biso parce que mboka d'abord ezali na posa na biso no surtout. Mokonza mboka sengaki na biso no surtout tozonga mboka mpona totonga mboka ensemble. Zomona bamboka tozalaka tomonaka pe ndenge yango ezali ndenge baza kobongisa mboka na bango pe moto oyo adevelopaka mboka koleka diaspora aza te. Zomona nde totiki mikili ya poto toyaki awa toye korépondre na vision ya mokonza mboka oyo alingi mboka na ye malamu koleka oyo azali congolais 100%. Ozomona tokotala oyo yazosala tolobaki te tokoki tokontinue kozala susu na étranger te il faut toya awa mpona koyeba kotonga mboka na biso kotonga yango na ndenge nini nsima ya vision ya mokonza mboka. Tout à fait tomoni nsima ya vision ya mokonza mboka mais eloko moko ezotungisanga paster nazobenga yo paster puisque ozali mosala nzambe namoni bakonzi mpe ebele baye awa namoni CSI société moko ya gardinage ya monene me tokozwa bango mpe tokozwa na bango oza mosala nzambe oevre beaucoup plus ovandi na Londres mais oye awa nini oyo esali te oya koinvestir na mosala oyo ke église tout comme pour oye kosala kotonga na église tout comme pour osala omo mpona église mais nino etindi yo osala mpenza eloko oyo. Merci mpona motuna oyo eloko nangaki naloba motuya ezali ke bana nzambe oyo tosambelaka oyo tosungaka mingi na mabondeli okomona baforme en majorité na bango bareketi na bango ntango baza kosambela ezalaka mingi mpona kolelaka mosala mingi baza na problème ya misala olie siko osuka kaka na niveau spirituel ya kosambela mpona motu kaka asuka kaka osambeli osambeli mpe lobi oye kokuta lisusu moto azolela nde tolobaki boye te tika tosala quelque chose oyo ekorépondre mpe na création d'emploi oyo ekocréer misala mpe na mboka oyo déjà awa toza déjà na plus de 40 ou 50 travailleurs parce que déjà baoyo babano bajeune oyo omona baza kosala oyo bazalaki mingi bashege kolala na banzela mais à partir ya lelo ntango mosala bandi boye mwana akomi kozwa mwa quelque chose ozomona te ke no akozala lisusu kuluna te
mwana ala koza su chegete akokoma mwana moko pe ko mwana komi responsable lobi pe abala sa famille na yango tolobaki ke non église eza pe na mission mususu esuka ka te ke non na mission ya losambo église pe ekoki ko accompagner mboka ekoki accompagner pe bakonzi osomona soko ke na Mexique ke na Angleterre okomona ke église ne mutu uzotonga bamboka wana yango bapesaka bango ba subvention tant bapesa église subvention église et accompagner bango. Merci beaucoup. Pasteur missionnaire. Pasteur motuna nga ezali et comme singai kotala te nino koloba na ba pasteur oyo basusu komba ndekolo to yebi baza ebele baza ba société baza ba église minene normalement ba nulle part ba investir lokola yo mais okoloba na ba pasteur wana nini bandekolo to pe bandika no ba congolais ba diaspora basusu o batikali. Bon eloko na ngana loba mususu ezali ke omoni mingi katikati na bato bibelobi peuple azangi vision azali peuple azangi frein ozomona mais peuple azana vision ezali peuple oyo azana frein lingi koloba nini lingi koloba ke pasteur oyo bazala ba église minene babengami kozala pe na ba vision minene pour l'église na ye et puis pour na mboka ozomona parce qu'il faut contribuer pour na construire mboka ozomona pour na komata ya mboka il faut participation et contribution à pasteur ya église na lolenge nini elo na ngai na loba soki pasteur atongi asali quelque chose à investir na domaine moko bo donné to pesa ka exemple na agriculture na agriculture asomi ba hectare atsebela ngamunene aye ko sala aye ko na a partir agriculture wana atse moi usine a transformer ne fût-ce que pomme d'ail en jus de pomme. Imagine ton maman combien ya bana na ba jeune église ba ko koma membre na kati tonga wana ba ko koma ba tamisa na kati nini wana. Alors ceux qui déjà au sein de gelo kwa boy ozana bana tocha 1000 oyo ba so travailler wana. Ils vont aussi répondre à la contribution na nini épanouissement ba répondre qu'on a musala en tout cas ba to ba travailler na usine ya J et puis ba livreur dans musala makasi même si le plan évangélisation ça va toucher beaucoup de gens. Na moral à Montumate parce que en tout cas moto azananzala je ne crois pas que ata ozolo belaye ako mato yo ezananzala yo kana c'est ça ya ngonde na sengi na ba pasteur wana vision efungwama baza komona grand tout ça là quelque chose pour la mboka na biso omoni eloko na ngana loba mingi on a obeta sete peut-être bate belé amususu bakoloba azoloba mingi pour la mokonza mboka mama mukonzi wana mboka wana aza diaspora ozomona aza diaspora oyo azosala ozomona susu aza nango na kati ya mboka ekoki kotika mutu na silence te soki oyo oza nango moke atia loboko osala quelque chose pasteur soki oza nango moke tia loboko ata badiaspora parce qu'il y a des diasporas qui commencent à investir c'est un Congolais mais qui investissent ailleurs et ce n'est pas normal. Il faut qu'on investir dans mboka na yo et puis na biloko ya boye kokoma ebele et puis misale kokoma ebele ba jeune ebele ba kolonga na nzela et puis ba kokoma ta ba jeune ebele ba komi na ba bombe ba nini komela ka ba bombe ba zododo pourquoi manque ya musala manque loka kosala c'est ça maman en peu de mots et là on a qui na senga bandeko o ba kolanda biso vraiment s'il vous plaît pasteur s'il vous plaît bishop archibishop apôtre, je sais que là vous avez beaucoup de moyens. Vous avez vraiment beaucoup de moyens. Venez investir, vous investir dans le domaine, il y a création d'emplois. Il faut créer les emplois. Faites quelque chose pour que vos enfants, membres de l'église, l'église va se faire la nanou. Donc qui te continue à faire koloba. Ceux qui te veulent tout, oh non, so imagine, oh moi na ba sala. Ah, quand ça à partir de l'homme même. La façon na bango ba requête na ba prière na bango et ko changer na consensus que no ba na ba do prier kolela que non nzambe pesa na musala parce que muke nzambe pesa bango déjà c'est bon
En plus, tous les travailleurs dans un système, il y a un pourcentage. Plus ça ça et plus Totoyo, quand il y a un pourcentage, ils vont se retrouver. Vraiment. Merci beaucoup, merci Pasteur Modèle. Sengeli, Pasteur Nyonso Tubolanda. Yango Penzanda Kisa Kitoko. Namono Zayo Morote Pasteur. Nabadi Tozape. Amoni mokonzi moko azawana alinga kende nalinga kende yango tokangaye déjà et tokangaye tokoki kotika ye bongo te akende boye te tosolola na ye ayisabiso nini etindi te puse pese makasi aya mpe na esika tosolola na ye nano. Merci beaucoup. Bandeko de tobisi bino te tozali awa biso moko te tomoni banotable oyo tobengi na lopoto na monoko ya mboka na biso bakonzi basusu bali elongo na biso awa nakokende mpena na lombango mingi bino moko bodécouvrir na nsima ya caméra na litwali na ye mpe nini na ye kosala mbote papa. Bonsoir maman, mbote mingi nga naza monsieur Blaise Luyeye naza conseiller à gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Mbaka Ngobila. Alors naza délégué aux investissements. Moussala Nanga Ezali a retard l'investissement, la réalisation de un projet. Voilà quoi. Délégué à investissement, waouh! Et tout ça, n'a pas été yango na moni pasteur pembeni na yo mais to kaki babi te bino boko boya batu ba ko investir boko 5% pasteur ba 5% te jamais ata moko te ata pourcentage mukete d'ailleurs kutu bango ba souci ya mokonza mboka o mokonza mboka sana ngo yango pe ezali pa ya gouverneur vraiment bosembo yango tozi conseiller okoloba na bandeko nini o baza kobanga ko investir lokola pasteur nino okoloba na bango pona ko investir lokola pasteur ndenga sana. Merci beaucoup madame. Omoni esika oyo ezaki esika oyo babengaka isika bikauka donc c'est-à-dire ezaki fulu ezaki salité ezalaki esika bashege bakobo mama esika excusez-moi bashege te bashege bana bato bazaka na bango na milimo ya koboma bato akopapa bato te esika bakuluna babandaki koboma mama. Alors ndeko pasteur azwaki esika oyo akontaktaki biso na ville topesi epe autorisation ya kosala. Alors lelo tomoni ndenge ezalaka na bamboka mikili oza na boulevard ozokende mosika okokotelema ozwi mwa eloko ya kolia ozwi takeaway ozwi mwa sandwich kuna bakosokola motuka nsima okontinue nzela na yo nzela oyo eza eketi kekwiti donc voilà osali voyage na yo malonga. Alors investissement oyo na félicité ndeko po lelo oyo biso nyonso tozokotravailler na ombre na image ya mokonzi mboka na biso Fachi Béton à travers gouverneur de la ville Gentini Ngobila Kinshasa bino moko bomoni ndenge nini ekomi limité o kaka bofingaka lobi to na limité lelo bomoni limité bokomi kobenga ngo Las Vegas. Alors voilà nako féliciter mingi ndeko nanga pasteur eloko asali eza vraiment classe eza modernisé tolingi nde biloko ya boye tolingi te oye kaka na kikuku moko boye bando sokola mituka bato bakotsa maboko na kati bayibi te. On sent que mboka ekokende na développement tomoni ba matériel na ye eza awa eza vraiment ya sophistiqué pona kosokolela biso mituka tomoni pe tovandi tomeli tomoni pena esika yango eza bien pona kozomwa bopepe pendant kosokola motuka na yo. Alors nakozongela yo pona kolobaka biso tolingi bato ba investir te mama oza conscient komona effort oyo gouverneur de la ville Gentini Mbaka azokosala na Kinshasa oyo oza consciente ya komona ndenge nini ezalaki na ndenge nini ekomi mama biso tobeti kaka 2 ans soko te 3e année okokonte yango te po tosali 1 année ya Covid mais 2 ans oyo befort ya gouverneur nakotonga banzela nakosala bambelissage ya ville en tout cas oyo pe ekoti na kati donc koloba ke tokosenga bainvestisseur mbongo lokuta soki ezalaki boye nde avenue oyo ya Kikwiti oyo nde ekotongama te nde avenue oyo ya Elengesa ekotongama te lobi tota ekosine mosusu ekotongama donc c'est-à-dire tokosenga mbongo te wana eza kaka babelobi ya bato
donc travailler gouverneur de la ville Gentini Mbaka a travailler voilà ba résultat bana mboka ba ki posa ko investir po ba ki sabopeto na kati ya kin bopeto. Merci mokonzi tokosuka boete nino koloba na bande ko ba soto ba kolanda yo ba konzi pe lokola yo pona esika e. En tout cas, na bengi si ba ndeko na biso, to bengi si ba konzi, na bengi ba responsable, na bengi pe batonyo soka kisasa o aza capable ya koya ko nettoyer motuka na ye awa. En tout cas, azanga te ko sala yango parce que to moni ba matériel ba mituka na biso mosusu okota boye motuka solo po ba sokola ki yango mala mote. Alors, place oyo eza vraiment endroit moko, ils ont bien espace moko, ils ont bien situé. On a demandé quoi quoi à Sokol motuka na ye malembe à koko taper mon parti na station à jouer essence na ye malembe à kei na ye. En tout cas, nini na koloba pour na ndeko o bali ko investir ba ya. Mais tolingi biloko moko moderniser. Tolingi biloko moko ya kitoko. Tolingi biloko ya pamba pamba te. Tolingi mboka na biso za la peto, lokola ba visibilité, lokola ba mboka papa esika tokendaka. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Merci. Mbote ndeko. Oui, mbote maman. Tomoni a et si quand tomoni ouverture ici que ça m'a pas moi la mboka de père et de mère Tokoloba. Point de vue l'auto-réaction par rapport à lancement émission le salami. Ben, point de vue nara ou plutôt direct une réaction satisfaction. Okay. Satisfaction. La moni professionnalisme les au rendez-vous. Moussa les Ocel m'a vraiment bien. Du coup, bisous dans la société GIS et dans la moi charroi automobile important. Okay. Il y a quelques véhicules autosalango. Basali et puis tous repartir d'ici très satisfait. Ok. Ah, ils appuient qu'à bon entretien pour la maman. Ils appuient un nettoyage de véhicule, c'est-à-dire Moutouka ya salité, intérieur et extérieur. Ici, c'est garanti que tant aux obima au Kanteouti usine. Qualité vraiment ok. Pardon? Qualité ok. Oui, oui, la qualité est super, hein, ok. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment on a une inauguration et salami a réaction dans les années par rapport à des travaux et comment on a lancement dans les salami. Bon, en tout cas, na sepeli mingi na musala nyoso ndenge salami. Nayebi que tant babanda musala nazai koleka nazotala ndenge chantier zalaki mais lelo vraiment na moni za autre chose et que musala ezo salama bien. Ndenge lelo eza inauguration kaka menaza na elikia ke mikoleza roya musala oza sur kitoko koleka pona moi professionnalisme ezomonana déjà et par rapport à bisika msuto kenda to sukola ba mituka mais on sent quand même déjà la différence ici et nazana kondima ke mikolo roya to mona isusu makambo ebongi su koleka kendeza en tout cas impression nanga ezali vraiment la satisfaction makasi et que ils ont encouragé na pena benga bande comme susu pour ba ya pena isika oyo pour amona ndenge za malamu merci comment on a mboka ko sala eloko ko mona ki yango chaque yo to pe comment on a idée à ko et ça qui on dit en tout cas nga na sepela makasi po tala soki o moni mingi na mboka na biso babiloko ebele ezosala makasi tozomaka baétranger nde basala yango ezala bacommerce ya minene eza kala toyebaki ke na mboka na biso toza na bacommerçant congolais zaïrois à l'époque toyebaki ke toza na babusiness ya bacongolais mais lelo emonana te alors déjà kozwa initiative ya boye mpo na ngai ezopesa makasi ke bato ebele mpe bazwa bainitiative na ndenge nzambe apesa bango mayele mpo bayeba kosala eloko oyo ekombatisa mpe communauté na biso ekombatisa mpe mboka na biso parce que mboka so totiki yango kaka bapaya nde basala biloko ya bien biso tokimaka epai ya bandeko na biso tokende te mais so toyika mopaya asali yango wa toki mbango toke eloko ya boye eza eloko ya kitoko mais soki kaka mopaya moko atie pembeni awa ate eza kitoko leka oyo te oma bato bakomi okima kuna mais komona ke mwana mboka asala eloko ya boye naza koencourage yango à 100 000% ke moto nyonso amona ye mpe soki nzambe apesi ye mayele aluki mpe mwa makoki asali mpe mwa eloko na ye tokoya mpe totya maboko mpona kekende liboso merci. Merci beaucoup. Merci oyo tokumisi nzambe makasi na eloko esalami vraiment ekende liboso tosepeli vraiment po eloko abongo natikala omona yango te vraiment ekende kaka liboso ekende liboso lokaza musali ya nzambe vraiment nzambe atia epe loboko ekende musika
vraiment esengo na ngai yango wana. Merci. Ouais, mbote. Comment il y a na cérémonie salami awa impression na ezani pona ouverture ya elo comme longa ya malamu ekomi histoire la kati. Oui, merci beaucoup pour na maluba. Elo na kuluba kezaki impression na ngai zaki première ouverture ya ici ko vraiment et c'est pas si biso vraiment mine parce que ça c'est comme ça qui est principal tout c'est pas nango que non nous surtout aya pour que s'installer membre belé en tout cas impression que na c'est pas vraiment ndenge ba s'organiser bien et puis c'est comme moi que nous surtout ça vraiment impressionné vraiment dans le bon. Bah donc bah faisant malam par rapport à qualité pour tout monde les nettoyage en vie tout pas et tout. Oui, par rapport à qualité non c'est ça super. Donc côté qualité non c'est super. Donc carré. Merci beaucoup Mambo. Je ne propose au moins intervention pour un déco. Mbote ndeko. Ouais, ça va. Mbote maman. Comment nous attendons réaction par rapport à Misala pe ouverture ya Misala ezali ko sala ma. Merci maman pour na motuna na yo, naza na ba esengo mibale o ya liboso naza un sentiment de joie. Pourquoi sentiment de joie? Parce que un compatriote congolais en tout cas avec ba moyen ya muki azwaka s'organiser dans le monde de l'entrepreneuriat a sali activité au dans le sens pour na nettoyage ba mituka. Et ça les sengoming et surtout milliers autres salia on esika oyo toyebaki biso nyonso zali esika oyo bakuluna bashege babane ko s'installer na esika oyo. Alors on a vision mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors on a mon entrepreneuriat ndeko Michel asali eloko oyo pour na nettoyage ba mituka mututanga ko nettoyer mutuka na ye akotelema na moi tenenge bisika biso ezalaka akoya fai na payote azoza malili ya bambu azoka malili ya mupepe échanger rezoya l'état bazo nettoyer mutuka sentiment mibale ezali sentiment de détermination et puis sentiment oyo eza ko inciter peuple congolais à kota na monde entrepreneuriat parce que comment on a jeune lokola papa Michel ayena oyo esika aluki ba moyen na ya mukie a installer esika oyo pe atie pour ba nettoyage esengeli ete ya babiso ba jeune ebele ko luka moyen ko tsala mo eloko o lobi pe o préparer retraite na yo vraiment ba impression na nga nyonso ngwana mama na tonisa mina lokumu mingi nzamba so lokumu na o nyonso sami les ali ouverture activité na ko lancer pembela na bandeko ebele likona biso tozana matete tozana singa na ngai nazana lemba alors na kosenga na ba mituka ebele oyo ba hésita ebele ko kende ko bongisa oyo bango mituka pona ba nettoyage esika nde yango tozaka juste na sim échangeur na station Total au pusanika moi mukie okomona espace ya papa Michel ezana pona nettoyage. Merci beaucoup maman. Merci.